Zambalolo yo azosale azosale Zambalolo azosale azosale naipa na yo pananga onisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo onisanga loboko na Zambalolo yo azosale azosale Zamakaba sangolwe azosale azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Yesu nakata sacrifice à motunte Brian bakolandana Brian est en Afrique du Sud Brian est kokufawa na ndenge nini zamena nguya landa fubala lola. Mon cœur saigne de douleur, mais je tiens à te dire ces quelques mots. Tu as été un fils et un ami en même temps. Et comme tout père, j'ai rêvé de te voir grandir et devenir quelqu'un dans la vie. Pour cela, j'ai fait des sacrifices pour t'offrir le meilleur. Ta mort si brusque a mis fin à mon rêve de père et je suis triste de te voir partir à fleur d'âge sans avoir réalisé tes rêves et tes projets. Tu as laissé un énorme vide derrière toi, un vide que l'on ne saura combler. Si cette mort si brusque et violente est la volonté de Dieu, je m'incline et je remercie le Seigneur qui sait tout. Mais si c'est précipité par qui que ce soit, la justice divine s'en chargera certainement. Dieu reste juste. Repose en paix, mon champion, Brian Lushima Lifungula, Chebrano, Diogo Neymar. Tu resteras dans mon cœur, mon mignon garçon. Ton papa qui t'aime. Va en paix, mon bébé, je t'aime. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba bo changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zongi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salara business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas abatu. Tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Donc tu lis koukuma bana ko bali koukuma. Comment ngai na koloba eza passé. Bien moi lis koukuma. Bima libéré.
libéré. Bima libéré. ezalaki so naoloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fo nakangama na eloko moko boye nakokakanda sikoye matanga donc soki naoloba likambo nakoseka te fo nakangama so nakangami siko nakokikanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal naosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré. naye lisusu awa parceke napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parceke nzambe atambwisi mwana nanga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nanga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nanga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani olobi nango mwana nanga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto Zambaloloyo azosale Zambaloloyo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zambaloloyo azosale Zambaka sambulwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba mana. Tiro. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Kapena tatona bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambano. Naye na bapasi nanga libosabo zambe na yo Naye na kosanga nanga libosabo zambe na yo Salelanga Yesu Salelanga Yesu Salelanga Yesu Salelanga Yesu Undelanga Yesu Bisenga senga zamalo Nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi via bisenga senga zamalo Lokota ngai Yesu Lokotanga Yesu Lokotanga Jésus Kotikanga ite Lokotanga yo Dombolanga Yesu Dombolanga Yesu
wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chirubu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azanzamba mosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koteya lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu azanzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzambandole ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Leki na biso noko. Brian Lufungula Lushima. Ceci étant, l'Éternel a décidé autrement. Chacun de nous a son jour. Alors nous sommes venus tous, et Zalabo Tata, et Zalabo Maman, pour t'accompagner moi à Kendena Kimia. Nous faisons encore appel à votre conscience, à votre maturité et concentration, en sens que Toye Awa, toi accompagner moi à Kende Nakimia. Nous allons famille, nous allons baninga, bato balandi biso bazape ebele. Na famille Lushima, na famille Pelenda, bapesi bino. Merci, l'assistance. Nandenge boye ko assister depuis jour moi na kufa kitilelo. Alors rapidement oyazana fleur. Zambalolo yo azosale
Zamba lolo azosale Santo yo, monisanga loboko na Zamba lolo yo, azosale Zamba kabasa mwe, azosale Salilanga Yesu Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomba. Kumba mara Jésus. Kumba mara. Tirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temene samalo. Kapena tato na monsambe na yo Swamato. Yoka bosenga na nga Zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye Zambaka. Nayena papa singa Sabo zambe na yo. Nayena kosaka na nga Sabo zambe. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Senga senga zamalo Nale bibi ya pesa nga kabela nga senga senga Yesu mokoni ni ye Batu bakolia pena sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakolata pena sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakovanda pena sima na ngai Nale bibi ya senga senga zamalo Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus. Kuchikanga ite. Lokotanga yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo. Brian bakolandana, Brian est en Afrique du Sud, Brian est au Koufawa, Nandianganini, Zamenanguya, Landa, Foubalalola. Et on va recommander les deux familles entre tes 5 mains. Et qu'on recommande, on y soit pour assister à la circonstance où on a bien abisso. Katika maboko na yo mo congé. To ibete yondo za na makoki ya kobande pasi wale za na mitema na biso pota wana yondo za na makoki ya kobande yango. Ça fait très mal, Seigneur. Petite circonstance non so katisika o na maboko na yo. Yo zala gut na biso ibadeli besuka.
yawe kilo to kobana bandia na biso ko ete to kelo kotika mwana na biso na dernier demeure na ye yo tambola pe na biso za na biso mokonji kotika biso soki mokete yango to ekotelemela nyonso kotatola bonzambe na yo te nyonso ya désordre nyonso yawe kotatola kombo na yo te totelemeli yango na kombo na Yesu Masiya kimia na yo epila moko na biso na kombo na yo mokonji pe mobikisi na biso nde tobondeli boye amen. Mettez les amis maboko s'il vous plaît. Bon, on repart rapidement le programme. Merci Pasteur Pierre. Dans le Baki, tous à la table limitée, on n'a que 1 heure. Tous à premier corps, derrière nous il y a 7 corps. Je vous en supplie. Donc gagnez le temps. Celui qui veut se faire enregistrer par rapport à une fête, par rapport au témoignage, tous en a 2 ou 3, rapidement vous s'enregistrer. Entre-temps, votre attention s'il vous plaît. Bonjour à tous. Mon poème est intitulé « Triste sort d'un euro ». Cher Brian, nos yeux aujourd'hui fondent en larmes en te livrant nos sentiments les plus éprouvés. Que tombent à profusion mes larmes, le larme nostalgique de ton âme, et que dans les sols où tu vas s'élève le jour, pour que la lumière d'éternité se couvre toujours. Le temps, si douloureux, nos jours transportent. Nos heures se meurent si vite qu'elles nous emportent. Et sans cesse, la joie laisse place au malheur. La réussite vivement méritée se transforme en galère. C'est Koulouna qui t'ont fait du mal, en te faisant mourir comme un animal. Toi qui célébrais dans la joie ton diplôme, voilà que ta vie ne reste qu'un souvenir dans nos plumes. Cette balle perdue qui t'est fait monter aux cieux fait de toi un héros audacieux qui meurt en atténuant sa finalité. Et même la mort pour toi reste futilité. Qu'es-tu devenu de l'autre bord? As-tu oublié Kinshasa, lieu de ton d'abord? C'est affreux quand s'écroule un euro, quand tout comptait reprenne à zéro. Brian, de toi je garde l'image d'un frère calme, gentil, serviable, comique, toujours présent. Il n'existe peut-être pas de frère parfait, mais toi, Brian, tu l'étais à nos yeux. Ce que les autres auraient abusivement considéré comme tes défauts faisait en fait ta particularité. Brian, tu manqueras sans doute à ta mère Nora Pelinda, à ton père Chili, à ton oncle Popol, à tes frères notamment Chacha, Bienvenue et Jérémie, à ta tante Guetta, ainsi qu'à toute la famille. J'ai prié Dieu, plus que quiconque, que sa foi puisse nous permettre de surmonter ces dures épreuves. En ces faits, je ne peux que te dire, repose en paix, mon frère Brian, le Shima Chebrano. Merci. On peut applaudir pour l'encourager. Merci, merci, parfait. Courage. Courage. Bon, on ajoute, s'il y a une autre personne pour le témoignage, parce qu'on voulait terminer avec le témoignage et puis entamer pour le programme de fleurs.
Si une personne qui se sent touchée, qui voulait dire quelque chose pour l'enfant. Bonjour à tous. Bonjour encore une fois. Brian, pour moi, il était comme un frère, comme un pote. On est nés ensemble, on a grandi ensemble. Il a voyagé et puis il est rentré. Donc j'étais content encore de lui revoir. Et pendant le peu de temps qu'on a passé avec lui, depuis qu'il était rentré, je n'ai jamais vu où Brian s'était fâché, même une fois. Même si je faisais des trucs que je pensais qu'il serait fâché, mais je ne lui ai jamais vu se fâcher. Plutôt, il était calme et souriant. Et le jour de sa mort, j'étais à la maison, je ne savais même plus quoi dire. Parce que j'ai passé tout mon temps avec lui. Après l'université, je rentrais souvent à 18h et puis on restait jusqu'à 22h. Donc, c'était vraiment un frère, un pote, un ami de tout le temps. Et aujourd'hui, te voir comme ça me fait mal au cœur. Mais je garderai toujours tes souvenirs dans mon cœur, dans mon esprit et partout. Parce que tu étais toujours là pour moi. Toujours. Merci. Merci de venir. C'est émotionnel. Mais quoi faire? Moto akimi makasi ngai toto nofana mama na ye bana linga olia bandunda te alinga biloko ya lingaka soki nalambika ndunda to matembele fona liese na makasi omona mama nazobenga mama Francine yaka po akokaka o te omona azolia azolela soki asisi kolia mwana tuni okufi te oyo toza nango yango wana yango topesi noko abundaki pour ke mwana azala oyo alingaki tobokoli mwana makambo ebele eza na kati na mapasi na bisengo tobanda ozela nde mama nyonso so aboti mwana ye azozela apesi le meilleur de lui tragédie ekomi moyen koexplike eza te mpasi ya kobota mpasi ya kokolisa na zemi ya kosente résultat yango Brian azalaki tellement que ni ebaki aza kitoko bana opréféré azala neti humide kitoko neloba omona tellement que azali molai osalanga baje esimbanga na katikati ya motu ezotumbolanga yo okolaka te nayebisi nayebi Brian ozoleka biso bamaono na molai ozokende na molai wapi histoire eza ebele po aza mwana oyo abotemi na miso na biso tokoli na ye basouvenir abi eza ebele repose en paix mon fils nzambe azokokuma. Merci au Père Carré pour la sœur de l'Ulysses a disparu, Jessica, qui est en Afrique du Sud. Il a fait un vœu pour faire son frère qui parte déjà. Nous serons censés d'écouter ça parce que c'est un témoignage et c'est un vœu. Bonjour. Mot de la sœur de Brian, Yoshima Ifungula. À mon frère le plus beau, autrement dit le beau gosse. Le 31 août, la date qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Jusqu'à maintenant, c'est comme si je suis dans un rêve à long terme. J'ai tellement aimé mon petit frère. Je savais que le moment existait, mais je n'aurais jamais cru que la mort pouvait emporter mon jeune frère à fleur d'âge.
Tu étais plus un petit frère pour moi, mais un ami, mon jumeau. Tu étais même l'ami de mes amis. Comment as-tu pu me faire autant de mal, Brian? Je me souviens de notre dernière conversation avant ton départ pour le Congo. Je t'ai dit, tu es le premier garçon de la famille Lushima. Alors, tu es comme un grand frère pour moi. Winner, Miguel, Joel, s'il te plaît, va travailler dur pour nous. Voilà le résultat de ton travail, c'est la mort. Si je savais que l'avenir nous réservait, ce que l'avenir nous réservait, j'aurais empêché ton voyage. Tu me manques, mon jumeau. Merci de m'avoir choisi comme grande sœur. Merci de faire partie de la famille Lushima. Je garderai toujours des souvenirs que nous avons eus ensemble. Dieu a gardé dans son jardin et a trouvé un endroit vide. Il a regardé sur la terre, il a vu ton visage fatigué et il a mis ses bras autour de toi et t'a soulevé pour te reposer avec l'aide de ses anges. Va en paix, beau gosse. Va en paix, mon sang, jusqu'à nous retrouver, ta jumelle, grande sœur Jessica Lushima. On peut applaudir pour l'encourager. C'était la sœur de l'Élysée disparu. Le papa de Brian avait un mot à dire chez les Lushima. Bonjour à tout le monde. Mon fils Brian Lushima Lifungula, mon cœur saigne de douleur, mais je tiens à te dire ces quelques mots. Tu as été un fils et un ami en même temps. Et comme tout père, j'ai rêvé de te voir grandir et devenir quelqu'un dans la vie. Pour cela, j'ai fait des sacrifices pour t'offrir le meilleur. Ta mort si brusque a mis fin à mon rêve de père et je suis triste de te voir partir à fleur d'âge sans avoir réalisé tes rêves et tes projets. Tu as laissé un énorme vide derrière toi, un vide que l'on ne saura combler. Si cette mort si brusque et violente est la volonté de Dieu, je m'incline et je remercie le Seigneur qui sait tout. Mais si c'est précipité par qui que ce soit, la justice divine s'en chargera certainement. Dieu reste juste. Repose en paix, mon champion, Brian Lushima Lifungula, Chebrano, Djogo Neymar. Tu resteras dans mon cœur, mon mignon garçon, ton papa qui t'aime. Va en paix, mon bébé, je t'aime. On peut acclamer pour l'encourager. Zambalolo Azo Salé Zambalolo Azo Salé na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na
kozanga na nga libosa bozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso unela nga yeso unela nga yeso yeso unela nga yeso yeso unela nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso nalebi bya bisenga senga senga nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yasi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga nsanga ngai lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso kotika ngai te lokota ngai oyo nzamba lolo yo azosale azosale nzamba lolo azosale azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale azosale zambaka basangolue azosale azosale salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso Alléluia. Yesu azala bamwe. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso yeso unelanga yeso yeso unelanga yo unelanga yeso yeso longesanga yeso yeso longesanga yeso yeso longesanga yeso yeso longesanga yo longesanga yeso yeso nalebi bya bisenga senga nsanga lona nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yasi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga nsanga lona ye lokota ngai yeso yeso
lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobina DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous autres? Naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende besoin oui tika supposé na Sainte-Thérèse le ciel elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ils ont ici à Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, je vais service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Sylvie. DiCaprio. Papa Sylvie. DiCaprio. Omonio. Eh, la JB. JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moïne de maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto bolongwate. Ko so to ngalo mobimba. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Sylvie. Yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotsa bilo. Eza pas ya José Baïla. JB service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah. Zambalolo yo azosale Zambalolo azosale naipa na yo nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo
zamba loboko na zamba loloyo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Napena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga nzamba lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lole ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Jésus, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Lelelelelele, mesa wafako. Lelelelelele, mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba boye. soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela boye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina boye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende zamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende zamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.